Bonjour, Nabino Nyoso, Zolandanga, Stéphanie Larose, Awana La Rocho. Bienvenue encore dans La Rocho. Les belles dames, Oezalinda Kunayo, bienvenue. Le naï a avec Sabino look, on attend le look get with me. Comme vous savez, on a Sabino maquillage, de la tête à maquillage, on a zemi. Donc, j'espère que maquillage au éco c'est Sabino. Na koloba mingite, na koti kabino, on a bino moko, bolanda. Donc, awa tobadi make-up na biso eloko liboso na kotia na elongi na nga na kotia base ozali NYX nde na kosalela. Donc boyebi ke base ezalaka bien mpona koprotéger poso na biso, koprotéger maquillage na biso pe ewumela avant que huile ebima. Après on a quoi conseiller la concealer ya orange na biso kombo na teza ya marque. Donc na tia kombo na se concealer on a bombo ba tache na nga likolo ya mbanga nde bomoni et na quoi ko poudre na nga ozali ya Sacha na quoi ko pakola ngo na se nde bozomona na zo pakola ngo na elongi avant que na tia fond de teint na nga na zo tia d'abord poudre au pona ko garder que elongi na nga ebimisa huile longtemps. Donc et dire pona ebimisa huile. Après, on a déjà fond de teint aux alliés à Revlon. Donc, on a déjà pas la fond de teint on a déjà bête on a brosse pour na ebombanga ba tache mbalamon quand de bozomona. Na zo benda brosse na ngate na zo beta on a elongi bongo. Pour na ceux qui nous ont la place on a na ba tache et zo bomba maman ba tache na elongi. Donc, on a ka fond de teint au mingi. Donc, système o ezalaka bien sûr que ça que ozo bima ou comme on a que elongi na yo et que dire pour au mona huile na elongi le système o ezali vraiment bien. Donc, on pas la fond de teint na elongi très bien. Après, on a les belles dames, on va utiliser éponge nanga ya beauté pour qu'on vende sa fond de teint nanga bien à poso et balanana poso nanga très bien. Et on va utiliser concealer, vous allez à pour concealer ya Elle Girl. Donc on va copaculer très bien pour qu'on saler lango highlighting. Donc vous utilisez ça la highlighting na nga capé concealer au mingi. Vous excusez nga pour la lumière parce que na zaki na lumière te na boso na ki lumière nanga donc on ça la ka moi bon mon air mon comme moi ekei air mon comme moi zongi donc c'est ça. Et on va ko benda sikoyo concealer nanga est très bien. Donc on benda on éponge nanga o ezali ya beauté. Donc to benda de concealer na to pour vendre ça biso pour ce qui to pour bobi ki concealer ezala kana pona ko tia biso lumière. Donc to pa ko li fond de teint et ça li biso kaka couleur moko na elongi mobimba mais est-ce que concealer ezala kana siko pona ko bakisa lumière de bozo mona lumière et côté na elongi na ngai. Benda concealer na o très bien les belles dames. Na kwa ko la poudre nanga ozali ya Sacha pona ko longola ba huile nyonso ya concealer na elongi. Donc na pakoli poudre nanga bien nde bozomona bisika on a tchaki concealer nanga nde bisika on a pakoli poudre nanga wana. Après on va utiliser CoverGirl Queen pona ko sale la contouring na elongi. Donc na ninga pinza CoverGirl au mingi parce que ezaka bien ça la biso elongi kitoko nde on a ko sale la comme contouring na elongi nangai. Donc nako benda vraiment elongi nanga bien na ça la contour nanga bien de bozomo na wana et nako kota na misu. Donc misu nanga na sala ki vraiment simple na sala ki couleur oya bleu comme bozomo na couleur on a la couleur nanga ya na zo la couleur nanga transition. Donc ne bozomo na vidéo ko la sabino nako benda couleur nanga bien et nako couleur wana sur na couleur nanga ya transition nazo benda ngo très bien de bozomo na wana. Donc benda vraiment couleur na yo bien et nako ko zo concealer nako ko tracer likolo wana pona tia couleur nanga ya se ezala séparé na couleur nanga ya likolo de bozomo na. Donc concealer nako tia lokolo la baisse na misu comme bozomo na. Et nous avons la palette nanga ozali NYX nous avons couleur wana ya vert na couleur wana ya bozali lokola jaune. Donc couleur wana vert nde nako kotia na se ya misu nangai. Donc on est nako kotia couleur na place on a tchaki concealer. Donc nako za couleur wana mtozaki lokola ya jaune nako tia na coin ya misu. Et na zui couleur nanga ya noir nako tia kaka na coin ya misu na brosse nanga ya mukinde bozomona nazo benda yango. Pe na sisi na bendi couleur nanga zaki vraiment simple. Nako bakisa couleur nanga vert pour qui couleur nanga vert et dibnaki. Après on a ko tracer nako ko tia crayon na se ya misu na tia crayon nanga na se ya misu très bien ya couleur à mwindu et toi ko tracer wing line so tracer to nite ke ezala mulai makasi mais ezala seulement normal nde bozomona nazo tracer wana.
pakola mascara na kocha mascara belete pe na koya kolata ba fossile loka na mande ko kende fête à mariage na baki no tia ba mascara pinate donc na tia ki fossile na ngai après kocha mascara ndi bomoni wana après na koya ko so poudre na ona sale la kaya marque ndi na koya ko so poudre na pe na ko benda sikoyo biloko nyonso ona tia ki na elongi na ngai donc nazo benda elongi na ngai bien pour na ebi masiko kitoko kotika elongi na ba poudre bongo te bende yango très bien et na koya kozwa fard à jour ozali ya marque na besu kombo na ngotelenga fard à jour o mingi vraiment ki na ba couleur nyonso na elongi donc na koya kocha fard à jour na nga oyo na bendi matama na ngai donc moi fard à jour sala ka kitoko to bosa na fard à ajouter et na koya kozwa fard à jour ozali ya couleur à orange NYX na ko bakson mon kie li susu li couleur fard à jour o na tia ki ya mi balé na ko benda couleur na nga bien. J'aime ma femme. Mais ne coupe pas ça. Le belle dame, à 4 ans, tu étais choqué, je savais que tu étais russie. Donc on est aquí ems mta kota ki donc après on a quoi ko benda siko elongi nanga susu bien na poudre et na quoi ko za couleur nanga o ya vert na C on a tia ki li couleur misu ya vert on a ko tia on na C ya misu pona ko tia pe moi couleur na sa misu ça la ka bien et na ko za engenge selit nanga ya marque ya gold deposit de na ko tia na nginga loko na zo kende feti donc na nginga kwa na pakoli engenge selit nanga bien pakoli on na munoko pakoli on pe na zolo ko bosa na tele beda pona onginga siko zo bima donc ça la ka vraiment bengengi selit na so na tia maquillage na ça ko tia ngingi selité na ko bende susu elongi nanga bien très bien bino bobi ka siko zo lamba donc il faut make sure vraiment que bloko nyoso sangani donc ezandenge moko na awa après ko tia spray nanga ya elongi pona ko garder elongi nanga susu mat na ko zonga na munoko na zo pokola crayon on a bi comme on te le bête d'abord excusez-moi crayon on ko tia pona ko tia NYX ezali gloss ezali mat gloss ozaka vraiment bien eza numéro 2 couleur on a zo sale là donc on na ko tia après na ko zwa gloss o susu ezali NYX ezali numéro 6 nango ezali moi le quoi pink wana na chonka na kati ya munoko nde bozomona nde na kopakola yango. Donc c'était ça maquillage nanga esili et merci. Bienvenue sur la show de belles dames. Stéphanie Larose. C'est ta cause. C'est Bella TV. Merci na bino nyonso banzi nanga ne bande pe comme nanga na suka quand bosinga kinga ke la rose d'accepte ndingo sala ka maquillage nous na zemi donc ozali maquillage nanga na sali na zali na zemi les belles dames donc bonde elonanga ezala ki pende elonanga échanger donc ebimi vraiment bien j'espère qu'il beaucoup c'est pour la vidéo oyo pa on se bosinga ki bomo na ndinga na bomba ki nanga na maquillage donc j'espère que vous avez un place na vidéo oyo que vous sentez sur mon vidéo oyo c'est pélicio ko aimer yango et ko salanga bien que vous sentez que vous allez abonner ko partager et que ça langa bien makasi merci na boss brothers merci nyom to landaka ngai wana tukutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye. Et ça parce que dans la zime, les belles dames.